Tozo continuer l'isolo na biso. Bandeko, voilà troisième épisode. Masolo ya bien na kati ya maison Christian. 6 years of marriage. 6 ans de mariage. Bambula motoba na kati ya libala. Toebi libala ya nani? Awele. Na mobali na ye Ugo. Omoni bandeko tangu kaka sango. Bayoki. Oh, ngai na yebi nzamba ya nolinga. Nazuzemi. Mbala moko langa j'ai changé. Oui, que maman n'a pas coupé mon casang qui m'a le bâtard à Yokiango. Il y a solo. C'est vrai. C'est quoi yo, loba bien, ou comme mon bali. C'est vrai. Tala, tu que nommer la momoko. Zelanan. Non. Non, kendete. Ponani. Yo banda ko yana nanda kunanga otala mwasi o aboti bana mi bale. Ah, na prometa ki na goya. Na pokwa lelo na oya otala mapasa na yo. Eli boso yaka mata. To ke nan komela momoko. E combien sengo ye pa pesa basango. Alobi na moninga, hey, nazoko matata. Webi, nazo soke nazo songisa orphelinat nanga. So na silisi kotonga ngo na ebisi yo. Naza prêt na ko changer vie na yo. O changer vie nani? O continue ka ko lo baboyi. Kasi 5000 naira ka ko pesa kingai. Eh, mobali oyo. S'il te plaît. Ozo ba onka 5000. Ozo benga ngo kaka. Kaka. Lina salo surprise eh. Kasi na linga ba surprise te. Sala ngoti. Bon, la qui s'acasse. Ah, bandeko likamnini oyo. Mwana mwasi azo sepela bambongo. Wana masole koma kelengi mwasi alingaka boyi. Alors, siko soli malamu. O compone nga. Na minito na za ya yo, mubimba, tangu nyonso. OK, ça va. Namoni siko na kende. Atena pokwa na oya to monana. Ça va? Eh, mobali yeyo. Tangu babeti masolo ndeti kaka mwana mwasa sepelaka alingi mibali trop alingi mibali ya mbongo tela na masolo komi bien za kasiti na bando beta masolo tela genre ya mwana mwasi yango to comprendre do yepenza ozana ngote lisolo ezate ozana ngo asanoli yo ma copine était là nalobi yebisa déjà voisine abongiselanga déjà ba 20 wana na soko mela kuna voisine à gauche a préparé ba tige ba dendo na ba soso a tumbelanga ngona ngulu bato ba dépense ayebi ko dépenser pe mbala moko voilà bato basakana kana bambongo bayebi kaka ke mibali bapesaka kasi mbongo yango basola ka boyiti yo bolingo kaka masolo na masolo bande kontoka moto yo yala mwasi makamba salaka soka mwasi azotala recette mais c'est que mwasi aza na bagenda ayambaka mbongo bisika nyonso ozotala nga boye na sepeli te o tala est-ce que c'est vrai nini eza vrai nayoki na basource mosusu ke ozobima na mobali kizengo komito nini namona mobali ego soki eza ya solo soki makambo na yoki eza ya solo eza libabe o lungwa tala omone soki kaka esengo ezalaki te lelo nde nazwi kaka lipapo na peto na motu soki elobanaka nazobima na mibali okanganga poniko tikako oyokela barimer naza soba mobali te na mobali olobi nini yaka lobelanga bien oza mobali yaka nayoka yo oza nani nalobi bien ndeka oyoki bandeko nsoka chuka bamonela ye na mwasi ela mobali ya solo yeyo ayaka na mbongo boni voilà nsoka de bato na mokili bavoisin bazoloba rimer etamboli nzoka pouvoir na ndako oyo mwasi nde azwi mbongo ya recette ya wewa yenda tie na poche oyoka kaka bwakelangwa mona na ngai nakendaki kotala moto ya molimo alobeli ngai mwasi na yo fo aya awa basala cérémonie ya purification nsima nango nde akobotela biso mwana bon nasoa na mwasi mpo na likambo yango kobeta lisolo na ye te yaka na mwasi mbala moko na mboka ok ça va nakomeka okomeka est-ce que ozo se comporter lokola mobali liboso mwasi bon na oya na ye sala ndenge wana nde kaka olobi sala ngo bon yo ndenge nini sante na yo oza na yo bien bon ça va nazakanga malamu
Bon, c'est la casse. Na lukele lo karolia, hein? Nda savana ndimi na zolia. Tango ke kota la mama mutaza na souci, azolo ba yaka na mwasi, to la cérémonie. Oh, quelques mois plus tard. Ba sanzeleki. Eh, on dirait Simbi, hein? Oyo makamuni. Omoni yango. On dirait ça na zemi, abandi layet. Azo préparer mabota. C'est que mbalo yo bokata masolo ya kisita. Botika kochola. Abandi ko bongsa layet fo ayebi ke mwana zo botama. Quelques mois plus tard, awele na zemi. Voilà nzoka likambo nyonso ezaka tango na yango. Enfin, après 6 ans na libala, tomoni ya solo zemi pezali. Jacques Matanda Mantos na territoire ya Mokoto na province de la Chuapa landa lisolo awatolanda noma. How do I begin to tell about nakobanda kobeta lisolo ndoto ya mabebo epa na ye ndenge nini ndoto moko ndeti réalité naloba mutaloti ndoto madame nanga pe anyokwami makasi na vi na ye nzambe naso souhaité makambo oyo esuka esila namoni ye azosopa makila na kati ya zemi na ndoto zemi ezosopana nzoka moto azwi révélation tanti noma boni beteleka lisolo yango ti lobela ye aza madame na yo aza mutu na yo akokomprendre bien. Webi madame na ngai azaka mutu moko alingaka kolobaloba makambo te mpona kogere na makambo boye eza pasi nazoyeba te nakobanda wapi mpona talisa ye akokomprendre nga ndenge nini ide na ngai ezake komelaka message moko ya détresse signe ya message akobenga omona bokosolola ouais namoni oza na ide malamu. You're right. Oza na raison. That's a good idea. Idée on est bien. C'est comme ça. Good. Très bien. Ndeni musala lelo. And their work was musana eza nango bien bongo yo. We ngape nzamba kumisa magaka. Toke na biso. Bandeko maloba boye baloba kaka. Omona lobi ebimi lokola prophétie. Lobi pe kokisami kebao. Mokolango tolanda. Voilà, Ogo azobongisa Keweseki azokende ko sala lit ye wana azokende bandeko ya solo zemi ezali. Bonjour chérie. Bonjour. Please take me. Okome mangana hôpital na kende pona sepen. Bon, na bongisa kaka na torsionnaire za to kende te. Ça va likambote. Voilà moi c'est Azemi azobongisa accouchement na ekalate. Okay, let's go. Bon ça va tokei. Bandi keba. Omoni ba réaction. Keba. Ba douleur. Nsoka bandeko. Douleur ba fantema na moni bandi. Malembe chérie. Umoni makambango nzoka mutu alotaki ndoto. Nzoka makambango kokisami. Wela bandiko senye, bandiko nasoka mwa. Soki batu balotaka, bamona bandoto lokola message, révélation. Ekoka kozala malamu olo babazo ba précaution. Parfois balingaki ba se protéger, balingaki ba se prévenir. Tango lobite, mutu pa yebite, nzamba utiliser opamba. Nzamba itilizaka batu pamba te. Noma mwana mosala na ye na orphelina alobaki naza na ndoto na loti me ndoto amabe. Na loti madame nanga zo senye ndeti zeme sopani. Qu'est-ce qui va arriver? Yango bandeko bazelaka zemi na bandenge nyonso. Webi mama ya mwana mobali na mboka zo sala oya salaka akenda na banganga pokaka mwasi wa zemi.
nsoka bato ebele bayebi ke mwasi oyo aboti te sali 6 ans na libala oyo nini bandeko mbango baweleli bakendo tala na hôpital likambo nini tosela pesa ngwa malamu ya mabete 230 million. combien lelo oyebi kanyoti ya makasi Paris Foot lelo batie mbongo nzambe na nga nabetaka eloko oyo nasundoli kopo oyo bapariere bangwana chuka ya grave ekomeli nga ya somo ekomeli ngai mwasi na ngai nini ekomeli ye mwasi na ngai nini ekomeli mwasi na yo zeme sopani zala mobali zala calme poni makambo boye ezokomela ngai ko nini yango vi na ngai s'il te plaît malembe calme-toi mon cher zala mobali maîtriser likambo tala oyebi na bandaki kozela kaka mwana botama mais zemi yango makambo na makambo zala mobali sikoyo ata yo kosupporte yango non calme-toi nayebi likambe ko imezala mobali tala nasala quelque chose pardon il faut nasala quelque chose nakozala ka boye te akomi moto mawa 6 ans na libala zeme sopani Ugo please, pardon eza mawa mingi malembe pardon calme-toi eza important bino mibali olingo bala mwasi vérifier nanu mwasi yango nanu loko moko ekolakisaki azalaka ange libanda me na kati ya ndako akomi démon talaka malamu estce nayebayika azalaki sirene comprendre ngai kasi eza likambo ekoyi falo oyeba ti poser baquestion bonjour à vous bonjour papa na banda oluka yo docteur alobi nabenga yo alembi kutu makambo yango nini boye ko ozodenga nzinga pwani moto alobi ze miseso pani docteur aobenge pona nini ye alingi nini kasi tala osusu sirene mosusu ye wana bato nyonso vraiment bagire ke bakopermettre te lelo mela balingi na kufa bango basepela okufa te okufa pwani tikolo bamambali wa mela na yo oza na bomo itika mare na ngaya umela ugo ake komela na ye d'ailleurs makambo yaka moto asalama po résoudre ba problème voilà mutu aza wana pembeni abandi ko distraire ye ko consoler ye abandi ko défouler ye makanisi ya mabe makanisi ya mawa ko tunaloba bande konsuka liloba ngo mwana mwasi onoma fala beta lisolo parce que lotaki ndoto lokola douter abombi kaka ndenga azobomba makambo mpe kokisami seke nzamba revelaki moto oyo aboyi kosala oyo esengelaki asala siko nakusala nini yo nasala nini o mobali ya ndenge nini vraiment alinga yeba te soki mosango aza na bomoi to aza kokufa azokipe su te nzambe na ngai ase déranger mpo na madame na ye nani azawa mama ozali mona na ngai bienvenue nasungona nini mama naza infirmière nasalaka na mwana yo na orphelinat atininge pa na yo awele oui eza awele aza malamu mama ça ne va pas na awele mama gangi kolo na ngai ebandi susu makambo oyo nini ko mabe susu ya nini likama to nini mama nzambe nange komi réalité ekokisami kaka awele mwana ngai nini ekomeli yo mwana ngai mama yo kata explike yo mama ngai nayebaki na ngai makambo boye tsoka ekokisami mama sikoyo ate bembe na ye namona te pardon nzoto eza wapi ke malembe mama bandi kolela wele adadi ozolela mpo na nini bonjour papa
Mama dadi likam nini kozole la pona nini ba? Nini zole lisayo? Ale awele. Mwana nga wele akufi, mwana nga wele. Oh, balobi ka kufi. Bazo tu na ye. Nini yango zole la? Oh, mama, bonso ganga bozole la likam nini? Nano ba pese sangwali wate, abandi deja kolela. My daughter. Mwana na ngai. Papa, est-ce que asala ki accident to eloko moko causer makambo wana? Ezaki accidenté. Ebonga kufi ndenge nini? Awele. She's not dead. Akufi te papa. Oh, nini? She's not dead. Yo no be akufi te. She's not dead. Te mama, awele akufi te. Eboka solo olobi sangwa mabe. Na tuna kyo awat. Olobaki ça ne va pas. Boni yoza ndoki mono. She only had a Mama, miscarriage. asopaki ndezemi. First couche et salemi. Yaona ningana senga mbongo comme ça to ke l'hôpital basi sa ko soigner ye. Bon, ça va. Eboka si mobali. He's frustrated. Azali très frustré. Bon, nazana mbongo, ça va pas de problème. Zana zo mbongo, ouais. Soke do tala mwana ngai. Bande ko baleli pamba. Maya misu pe tangi. Nzoka awele asopizemi. 6 ans ya libala. Sango ya boye vraiment. Mbano, yoka mama na ye. Mama na Ugo. Nalobela ki oloko falo sala. Pono lobaki na yete. Nalobaki na ye aboya kiko ya. Alobi kondima na bango nelo sambo za kabongo te. Oh, soki bongo bonga masosi mwasi mususu. She doesn't want to be part of this family. Azana posa te kozana famille oyo. Ça ko permettre pété ye Alex Otan. Osanga kabana boye. Jamais. Baide bandi mama lobizo mwasi mususu. Mobali pe akeba. Po batu mingi babikosa. Likola kozanga mabota bakenda kozwa bambanda basebele. Oyebi teke nzamba pesa kana tango na ye. Ozanga kozela yango tinda batu basala n'importe quoi. Mbala moka bando raisonner. 6 ans yango. Au moins peut beti 10 ans hein. Maintenant zoka mwasi mususu mabeza tena ko bota karati. Mabota ka nazo lukati. Baide yake bele. Afandi na mawa. Nini yango ezana mutu na ye. Mawa na mwana mobali abala abota te. Awuti hôpital tomoni awele na mama na ye. Ugona. So you left your wife at the hospital? Donc otiki mwasi na hôpital vraiment. Where? Oye na yo po vandi. Osundoli ekuna. Mama, please. Mama, pardon, s'il te plaît. Kota na kati. Iyaka mama. Bazelaka mwana. Kala zemi tango yaki sango malamu batu basepelaki. Lelo batu bazako lela. My in-law. Bokilo na ngai. What you did to your wife? Eloko sali na mwasi na yo ezalaka te. What happened to the love you had for her? Koma bolingo na yo na ye ekenda wapi? C'est quoi ça? I know you're a good man. Na yebi oza mutu malamu. Mais ko permettre te makama oyo échanger attitude na yo. C'est comme ça. Ba conséquence. Eloko nyonso na libalo oyo ba conséquence na ba conséquence. Fallait na ye bango. Soki na ye baka. Eko koma boy. Fallait na se préparer. Comme nous le bawona. Oh, naza d'accord na yo. Exactement makambo lobi. Et ça ba conséquence. 6 ans na libala vraiment ata mwana te. Eza conséquence ya makambo mususu. Azwizemi esopani. Awane za ba conséquence. Makambo moko batami. Ba conséquence nango ezomonana. Bande ko bo comprendre ye. Lokola zangi mwana oyo zeme sopani akomi emporté. Makanisi nanu evandi te bo comprendre ye. Ba réaction na EP baby. Kaka wana. Chérie, namoni mama za prête à kende. Comme ça mema ye o ketika eti. Naza pe na carburant. Limba ezati. Yoka réponse ya mokuse. Don't worry, my daughter. Banga na otemoa nanga. I can find my way to the park. Ngamoko, nakokende ngamoko tina zwa transport tina ke nanga tina zongi nanga. Oh,
yo vandaka kimia omi batela malamu. Okay, Mama, take care of yourself. Mama ça va omi batela. Voilà nandako yo bolingo sili. Ba réponse komi ya mikuse. Aboyi kotika mama bokilo ata liboso akende kozwa transport. O carburant zate. A démarré kitukutuku na nini atambuli ndenge nini. You keep telling me stories. Obetela nga ma histoire ebele mama sapo ebele. Nga na lingama masolo ebele te. Noodles. Naza na posa. Of rice. Ya ba provision na ndaku. Loso ekota, masango, fufu, bidon huile. Otelinga provision ba épices. But I don't have all of that. Mais naza na nyoso wana te. I got it from the orphanage. Kasi kena ofelina na binoti. You see, Zwango kuna. people don't bring foodstuffs to Bien, my orphanage na like minute they used oyo. to do before now. Esali batan na oso ba provision te na kati ya orphelinat. And Awele, that woman, Bi banda awele afongola orphelinat nga marché kufa. What is my business with her? Etelinga na nini? you see, people Money, are going to her orphanage home with food. Batu bazo kende na orphelinat na ye belé. Bazo pesa pe kolia ebele. Mais na kosukisa ye parce que ye akale ba plan nanga. Nga siko na osala bien te na orphelinat. This plan of you Na kanisi ba plan na yo wana. will fetch me some money. Ko memelanga pe mbongo Sure. Bien sûr. Okay. And I come to the house. Pe na koya na ndako ti. Ne na palin. I will flash you. Ça va, non, when flash my you. neighbors are out. So ba voisin ba bimi na nga moko na obenga yo. I'll be waiting. Na ozela zela. Okay. Nzoka ego aza na makangu na ye. Mwana mobali oyo ayebi ke oyo aza femme mariée. Abimaka basalaka bolingo. Nzoka liaka yeba mbongo pe. Moto oyo aza pe na orphelinat. Follow here. Go. You want my husband to see you. Go. Yolingo mobali na nga mona yo kenga mbongo na kele ngambo Follow oyo. me to the house. Yoka ba code. Nzoka nde gender makambu na ye. Moto tomoni na mwana na loboko aza kokumba ye na mvuluba. Ah, mais yo lobaki tokende na hôpital te. Yes. Oui, I said so. na lobaki ndenge wana. But right now, I'm Mais taking you sikoyo to nazo memo where bisika malamu I'm taking care of. bakozwa soin na yo. Te tokende na hôpital. Kanga na munoko na yo. Boniko Now listen, yoka ngai. behave yourself. I will deal with Ta bongo la bisaili na yo. Soko sali bongo te toyoka na te. you. Tell them Soko yebisi bango eloko. I am going to. Soki olobi na bango le contraire. Tala na koboma yo. Bandeko moto alobi aza na orphelinat. Mais nzoka brutalisaka bana. Abombaka bana ngo na brutali. Aye quelque part. Eh malembe. Bonjour monsieur. Good morning. Bonjour. Please, I'm here to see. Ene komona mokolo orphelinat. Oh. Ah, She's not on seat. What can I do? aza awa te siko ya bimi. Nasani po na yo. Okay, come on. Nzoka noma toyebi orphelinat oyo eza ya awele. Omoni mwana mwasi oyo It's my best azali friend's daughter. mwana ya meilleur ami nanga mais autokufa. I have tried Bon, everything nauti possible kosala to nyonso make it. na luka famille na bango mais nyonso nasali na moni famille te. Ah, It's a pity. za mawe. So I. Bon, ndenge za boy. Na se décider na ye ni awa, Problem in between Comme ça, me and my wife. eza la problème te entre nga na mwasi na nga. Yeah, we can keep. Ah, ça va to bomba Do ye. you have any police report? Sana esika toko contacter yo. Moto oyo asali nini? Aye na mwana alobi peke oh mwasi na nga na ndako tokobeba na po mwana oyo azangi baboti. Ah, mais moto aza na ba plan na ye to nini? Aza na ba projet nini awa? Okay, fine. Ça va, malamu. But you have to Tika ye na biso. read documents. Mais eza na ba document moko faut I am signer. ready to sign. Naza prêt na signer document nyonso. All right, follow me. Ok, d'accord, landa ngai. Aye na mwana na orphelinat. Mais moto yango toyebi. Bon, ça va tokolandela yango bien nsima. Po aleki kuna boye pamba te. Awele azobela. Azobela te, asali nde fausse couche. Akomi mawa ndeti muta maladi. Eza normal parce que libala ngo bazelaka kaka mwana. Tangu zemi esopani eza choc makasi po ekoriske bato batiolaki babandela kotiola. Bato bafingaki babandela susu kofinga. Surtout côté ya babokilo. God, please Nzambe pardon. do not let the words. Kotika te mokolo
mokili oyo batala ngai na mai na miso pendant que nazolekisa bata ya pasi nzambe pardon ayebi ke soki abimi na mokili mokili ekoloba mpe ebele mokili ekoyeba ke yo mbula na mbula omela milangi libala ezanga mwana. Moto asepeli. This is a nice moment. Nasali action ya bien. I just hope nakanisi the result comes resultat ekoya mbangu to enable us comme ça nazwa makoki na gérer orphelinat nanga bien. En bon ake ko piéger orphelinat mususu po ye asala orphelinat malamu. Donc alingi te ba misusu baleka ye. Awele azotambola na mawa. Donc tika matanga ko boto lobezaka matanga parce que zeme sopani mutu mobimba zaki na kati mutu asopani na libumu na ye aotala nini aoluka nini asimba moto mutu esui mais madame likamne komeli yo Godswill eza volonté nzambe bato bayebi bazokamwa mokili o makambo nyonso ezalaka normal te bandeko makambo mosusu tondimaka boye te oyoka kaka banda zwa kisi afongola orphelinat akoma liboma nzoka mokili elobaka nango kaka tomoni orphelinat tomoni bana tomoni ndenge bazosoigne bango toyebi ndenge bazobokola bango voilà mosala oyo noma azosala asala mpe lokola infirmière bana mpe bazanga baboti bango wana bana oyo babwaka bango wana moko ya sika pe aye mama na bango ye wana bayebi ye malamu. Les enfants, comment ça va? Bienvenue maman. Vous na mwana moko ya sika baeko tikela biso awa. Mwana mo sikitoko. Voilà mon père ya sika ye wana. Oza kitoko makasi oyebi. Comment ça va? Très bien. Bongo yo. Akosoli. She's so cute. Aza bien. Ape kitoko. Bilamba bébé maman simbi ya nini yo? Nebi kututendeli na komia. Bon naza na kati, ça va madame? Voilà musala na bango na orphelinat. Aye kaka lelo badeko. Akoyi mikalikali kaka lelo akomi. Ezaki bomba retardement te. Akoyi bandeko pemekei. Mwana bandeko bauti kotika kala te. Soka eza lokola mutambo batiaki bango to nini? Ekomeli bango ngambo bakomo banga. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que bayambaki mwana basali mabe? Lisolo tolanda. Moto yo malembe. Soki ozozungulaka bozo kende wapi? Nini ngo tongo boye ko nini? C'est quoi? Otalinga bien te tala tolo nanga. Tolo no salini. Oyo bana na yo ba blukoso bana wana. Ba mondeke ba salinga mabele. Omoni sikoyo. Bon sikoyo maman ozokanisa te. Bono zolo bela bana na yo boko na bakomba mabele ngwana. Ozotunanga. Ozo bananga so nazala mutu ezo sala. Pardon bébé, s'il te plaît. Combien nga bébé na ote? Kama ndoko na yo. Okati na yebi te. Malembe koganga te, batu bakoyoka. Really? Ozo banga? Am I lying? Nazo kosa? You think I don't know what you are? Yo kanti, oyebi te. Eloko, yo na faux prophète na yo bosalaka. Na yebi ke mwana mobali na botaki akufaka. Chuka, okosanga. Koganga te. I'm talking to nazo bana yo. Nazo ba makasi. Nazo bebele. Omone loko nanu te. Ozo kende nil pa. Si okopesa ngai mbongo na ngai nakolia lelo miliki ya bana penanu soso na nga pepesa. Ozo pesa mbala moko afo bimao. Bade ko makamba lobi eza révélation. Est-ce que yete abota mapasa? Mobali apansaki sango ke mosi na nga bota mapasa. Nsoka zo banga sango eyebana. Ozo ngo bana utanga siko kende.
Oh, est-ce que bango pe basalaka je bakosi mokili? Est-ce que libala oyo ezaka na bana te? Et bongo bano baboti. Oh, baboti na bango to bandeko compliqué. Yot, okomi bébé liwa o melanine. Kasi kende kelu kambongo. Bandeko mobile abimi pe na mawa. Tolanda tozo continuer l'isolo silité. Toze la 4e épisode. C'est reparti 6 ans ya libala.